Batata Episcopo. Monseigneur, nous aimons beaucoup. Monseigneur Jean-Pierre Fambamba, Bandeko Basango, Banyango, Batata, Bamama, Bandeko, Bana Baikota Yanzambe, Bokoto. Thérèse Malema, Thérèse Pemba, Sylvie Famba, Bakosala Kilabango Yasuka, Uligomba, Nabanyango Yasango Thérèse, Yamana Yesu Yakisasa. Peba de Biso Basusu, Esther Sandra, Geneviève Monanga, Marguerite Ngoko, Marie-Louise Kayala, Raymond Mokili, Peba de Susu Bazali, Oboka Yapapaya, Charlotte Sumbamano, Julienne Mamou, Odette Sambamba, Hélène Tombo, Bako Kungola, Ibu Tukumi Bale Amitano, Yamila Konyalango Yayango. Tosangani awa lelo na esengo mitema, kuya kostambela kuya bango, kuya kulakisa mokonzi solo, asali mami manene okati ya omoyeba bango. Na yango kostambela yango, kote Nzambe apesa bango makasi. Basala lisusu mosala okati ya Eklesia, bakota okati ya bolingo ya Nzambe, kote basalela baninga, basalela Eklesia po ebimi. Na yango bandeko, yango te tokota okati ya bolingo ya bisambo ya biso, tondima te tozali se basumu, tozali bato bakao. Bongo bandeko, tokoya basumu na biso, kote tokoya na motema molamu epati ya mokolo.
2
Osangisi mo bonungi,
Ye kundai kubongolaka
Bolingo
Ce qui nous permettra de vivre en paix les uns avec les autres
Jésus nous parle d'abord de la main par laquelle on cajotte beaucoup de soucis. La main représente le cœur, le sentiment, la dimension psychique de la personne. La main est faite pour recevoir les dons de Dieu et les partager. La main qui entraîne le péché, c'est celle qui cherche à accumuler les richesses au détriment des pauvres. Cette main-là n'hésite pas à frapper, à tuer parfois pour en avoir plus. C'est cette soif de richesse qui a entraîné la chute de l'Église. Et c'est extrêmement grave quand cela vient à la raison. Le pied qui nous permet de nous déplacer dans le monde représente les instants, les désirs, les besoins, la dimension biologique de l'être, de la personne. Le pied, c'est l'indépendance et l'autonomie. Il permet d'aller et de venir. Aujourd'hui, nous comprenons que Jésus nous appelle tous à marcher résolument à sa suite. On peut pécher avec le pied quand on court vers le mal
Timothée, Jean-Pierre, la paix et gloire, la Bangaganza et Manso. Mokonzi, kanisate banyango batikibiso bakozwayo baluka bolamu bwa bango moko lisusu te kasi basalisa baninga na makambo manso. Okanisa mpe mosali wayo Monsieur l'abbé Justin Njolo azalaki na biso omolongoli mosei obenge epai ya yo na batisi mwakufaki liwa ya ye bongo aseka mpesekwa ya bana bayo okanisa mpe bandeko ba biso bawe bazalaki nelika ya kosekwa okanisa bayo nyonso batikisi oyamba bango moto yo bamona elongi ya yo. Baso mawa oyamba biso bomoi bwa seko elongola ngono Sainte Maria moboti wa Nzambe elongola Sainte Joseph kolongani wa ye elongola bapostolo Sainte Teresa wa mwana Yesu basantu banso bayo na mpe baesengo Isidore Bakanja na mpe Marie Clémentine Noabite bazalaki bandeko bayo awa ose bongo tokumisa mpe tokembela yo na Yesu Kristu mwana wa yo wa Mungu.
Mwokozi